être sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce Mokonzi a bandi pour détourner bandi bako. Le toi tu crois que balandi on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que Mokonzi a lobby a dit bon, les Kamako point au salaire au yuyo, aux amons à maïnanga, c'est vrai, tout en yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Parce que 5 minutes, tant que bandaki, kakaboyo César Ngadi, yozo salanini, baninga bazoke na kisasa, yoko kende nini, kaka jalelo, omoni ke na epseki bino botiko tinda bato na kisasa makasi. Bomoni kisiko 5 minutes, yangonde simbi makambo puis 5 minutes, botinda bato na kisasa makasi te. Bon osiko donc avant ça il a mboko faut zaka na kisasa. 5 minutes boye baketoza na bino tina suka toko faire vivre bino ba masolo o to bando yebsa bino ya présent Fachi tina suka et puis bo komi déjà comme ça. Bon, commis déjà comme ça parce que le discours n'a bino et comme il changer. Donc 5 minutes, vous voyez, ekozalaka 5 minutes, les cours éducation civique 5 minutes parce que bah Congolais belé bah comme un civique, bah Congolais belé bah comme kosala makamunanko, bah Congolais belé bah comme amnésique. Mais tous les autres sabino na mulongo. Donc 5 minutes à l'élo, tolingi to expliquer na nubino, tozali koyeb sabino parce que peuple congolais eza pas sinama wana motema. Au moni peuple congolais, to yebi makambuto lingite. Une preuve, les losus toko, l'axabinongo, vraiment, que bon, monake to yebi makambu to lingite, et puis makambu to lingite, ebite, heureusement que Nzambe a yebi que président Tindeli Biso Azalina, mission divine d'eng nazali koloba, ya ye moko po abong samboka, ya ono bomoni makambu, nyoso tu ezo ya mabe, ezo suka kaka, nandengi, ezo touché été, parce que Nzamba yebi ki fa mema makambo oyo aza nango boule na ye aza nango tina suka na bandako yebisa bino kala makambo ya Félix Antoine Tshisekedi na bisi bino ke Félix Antoine Tshisekedi po na kamera soki ayebi ke kamera aza fakwa ye muto oyeba kutu kamera aza fakwa koleka biso et puis boule ya Félix Antoine Tshisekedi muto ayebi on koleka ye moko azate parce que Kongola koma ko boule koleka mukolo boule Congolais comment ko boule koleka mukolo boule bomoni boule a Félix Tshisekedi wa salika nana ngwa boule kindengwana calme andengwana na calme andengwana mutu mso akoloba loba calme tiba lié kariete na justice po bomona ke donc makambo Félix Antoine Tshisekedi abandoko loba na mela loba na bino donc bozomona ke Félix Antoine Tshisekedi noko grand stratège mwana kina yebi ndengine akumbela yokansi donc caméra oleka Félix Antoine Tshisekedi da boule donc les lois qu'on a lingué sabino likamoko ezo salabiso na 5 minutes ko ko tika ngote il fallait tolobela yango ka oyo ya mwanantsemi oyo bawiti ko kanga na mboka na biso wana mwanantsemi bakangi ye avant bakanga ye eloko nini Congolais lobaki te Mwanantsemi tala Félix Antoine Tshisekedi papier na lera kanambe Mwanantsemi lero déjà mbeba kangaki yake na boloko Félix Antoine la loi qui ye azali dictateur te akomema masolo ya dictature te bo comme c'est dictature na makasité Félix Antoine Tshisekedi atali ye kutute atali Félix Antoine Tshisekedi akendaka na makamalembe azoke na makamalembe metango betaka tata e ratakate bino mo bomoni makamdengzala justice ezala na wapi justice ezali justice soda basangana na ete soda za muninga na hote justice mibeko mboka soko ba kweleleli yango bakokwela yo bomona kinini ba critiquer Mwanantsemi bazo défier l'état mobimba zo loba azo sala makambo muto azo sala ete bomoni Félix Nabino boloba ka ba jale le Félix Nabino azane tinate bona boy. C'est tout. Si on ne me paye pas, tous dehors. C'est mon argent, l'argent du Congo central, c'est tout. C'est mon argent. J'attends le samedi. Le samedi, je vais revenir à la presse nationale ici. Et je vais tenir une conférence de presse en Lingala.
Comme ça, tous les Congolais vont voir la bêtise de Tshisekedi et de Bachoyi. C'est tout. Samedi, une conférence de presse à Lingala de la presse nationale ici. C'est tout. Mais si on ne me paye pas, tant pis pour vous. Qui sème la tempête, le vent récolte la tempête, c'est tout. Vous avez semé le vent, vous allez récolter la... Moi, j'ai les moyens. J'ai les moyens. Les ancêtres m'ont donné les nzika, ils m'ont donné les abeilles, les nzoï, ils m'ont donné les serpents venimeux. J'ai des moyens terribles. Moi, j'ai des... Si je décide de chasser tout le monde, vous pouvez voir subitement des serpents venimeux dans votre maison. Subitement. Si vous mourrez, vous mourrez. Vous voyez des nzoï dans votre maison et vous mourrez. Les nzoï au nez vous piquent, vous souffrez un peu. Les nzoï mystiques, ils vous inoculent le poison, qui vous tuent dans une heure. C'est tout. Moi, j'ai les moyens. Les ancêtres m'ont donné ces moyens parce que on a tué les adeptes. Alors, il y a Evita Kimba, la première, elle a dit, prenez les Nzika, faites ça, ça devient un explosif. C'est elle qui m'a donné cette technique-là de Nzika. Alors, quand j'étais à Luozi, Mbuta Kimbango vient de Luozi. Philippe Mbumba vient de Luozi. Mbuta Bola Mwanda vient de Luozi. Matai Mwanda vient de Luozi. Le professeur Mahana de Lipen vient de Luozi. Coutinho Fernando vient de Luozi. Nemwanda vient de Luozi. Quand j'étais à Luozi, tous les grands ancêtres du Congo m'ont dit, maintenant on te donne encore la mystique des serpents venimeux, la mystique des Nzoï, la mystique de... Ils m'ont donné autant de moyens que Thierry n'a pas, Kabila n'a pas, personne n'a ce moyen. De telle manière que, quand je terminais au Bagon, si on ne me paye pas, dehors tout le monde, vous partirez. Parce que vous verrez la nuit des serpents dans votre maison qui vont vous mourir. C'est tout. Mais vous êtes les noirs. Et il y a des décisions à la police, il y a sans violence, sans eloko moko parce que batune mutu babando ko bamba mabanga bazuna bangona ba arme babandi ko tirer bato liboso bomona ngde balakisi ba militaire est-ce que nale akanambe bomono mona kaka manifestation au marche ndengi ba balle réelle bando kufa to betele bino masolo tende ba mukendi ba kufa bino bomona ko susu ba balle réelle betama ba kangi bango ndengi ba kanka na poto ale pou bakei kuna bakoti bango to bazo beta ba balle ba bomona ndenge ba soda ba zoki ba kena bango na hôpitaux banini et salamate bomoni est-ce que nale akanambe bango kan bango ndenge boyebi ndenge leka inde o ya liboso leka ndenge ba tiraki donc ba masasi bato akufa mais sikoyo na ningi na yebisa bino mwana ntemi o bozali kolobake asali nini azo réclamer ka mbongo na ye mbongo mwana ntemi wana azo réclamer ezali nini mais siko mbongo wana azo réclamer to boita ko réclamer mbongo wana azo réclamer Bokaki déclaration moi sino ami balete. Mbongo wana basi ba pesa mwana ntemi mbongo pesa ki procuration et pas ya mutu ba pesa ye mbongo na ye depuis kala. Ba pesa ye ba kabola ye kutu ba kabela ye kutu na mutuka ba kabela ba na mutuka na jeep ba teka yango. Bo siko mbongo yango ba pesa combien de fois. Donc bino bozo comprendre te. Moi na ntembe on ba pesa ke déjà mbongo na ye. Botala ba déclaration moi sina ya ndimi ba pesa ye mbongo na ye. Siko ye mbongo yango asenga combien de fois. Et comme yo César ngadi ozo côté la soki bani makambu kutu ya ba tribalisme wana na zo ça na pensé kutu na Claude Moussa événement donc na moni na mir na ya komi donc awati na poto et comme penza makambu ya ki tribalisme biso na bakinto za oui biso na bakine za la kite ata président de la république ndenge na banda tango na telemaki makambo président de la république atanga na bentena tanga na bakine est-ce que biso na bakini tango ya lolo azotanga soki na kofi ando yeba ke kofi aza ekolobo ou bien nga nazotanga na ba massa na ngai jo lui ba Jean Kaniki, ba Jean-Claude Kaniki, ba Nani, ba Fridolin Bokomo, ba Jean-Paul Jamba, ba Dieu de Nokoumbi. Est-ce que biso toye ba na penza ke non o ya ze kolobo. Oye ba nanto mukomo ga o ke ni pa ba massa, o ke alem sou mère na bango père na bango zo bo rangwaka. Mais makamu na biso o ezaki banakini, mais ekomi ki tribalisme. Yo César Ngadi, o le côté la ninga na o mu Congo, zo côté la ceux qui ba luba ba boyimba Congo. Mais non, mais tozo kende wapi. Makambo ne ko za la te. Moi, je suis réclamé mbongo ne o basi ba pesa ye. Bakabola ina voiture ateka yango. Ale akomi ko tinda sikoyo, rébellion akomi ko tinda. Donc na base ye kuna babo masoki balu baba est-ce que makamandenge le salama. Bo mona tango général aye bazo solo na ye, azolo bake mbongo na mbongo na. Parce que
Je demande seulement mon salaire, comme on ne veut pas connaître. Je prends peu ce mot, faire la musique. Vous allez venir me voir un jour très heureux. Mais si vous rentrez à l'ose, là vous allez faire maintenant une rébellion, vous allez marquer ça, vous allez comme ça. Tout le monde est là-bas. Vous allez chasser le nom originaire. Non. Regarde, c'est-à-dire que je ne veux plus m'occuper de la politique état de la chercher. Je veux se la faire la tête. Parce qu'il y a un moyen de vivre avec la culture. Si vous me faites ça, je vais faire comme ça. Le problème, c'est que quand vous rentrez là-bas, vous arrivez là-bas, vous demandez ça. Non, mais les gars, le fait pas. Et il n'y a pas maintenant, c'est moi qui suis commissaire. Je suis l'homme qui tient la parole. Nous, le président de la CSA, et justement le chef. Mais j'ai beaucoup de choses. Mon général, je ne réclamais que mon salaire. Ça fait 2 ans que je suis là. Trop de complications. Je laisse tomber dans la sagesse qu'on appelle ça la déléguation. C'est le tâche. Oui, réclamer ça, c'est une chose. Mais là-bas, vous avez lancé le message à Somolono pour qu'on chasse les noms originaires, les noms originaires. Non, général, voyez, comprenez-moi. Vous savez, on nous appelle à l'université de Wadi que le problème ne se résout pas à cause de nos parents des effets. Vous avez votre enfant qui a la fièvre, ce sont des effets. Vous faites l'examen, vous faites qu'il a la maladie. Vous tuez le virus de maladie, fini. Donc, maintenant, mon général, voici une idée. Et je l'en ai. Pourquoi ces gens sont révoltés, ils sont chômeurs, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Maintenant, si on les embauche à travailler, c'est même pas moi. Vous les embauchez, ils vont vous aider. Parce que ils auront de l'argent. Rien qu'à faire mon général, tous les pays développés ne commencent pas à la les États-Unis ne commencent pas à la guerre. C'est l'Afrique, c'est la même chose. Mais les gens. Moi si na ye alobi oyo ya mibale ke mbongo bapesa no totekaki yango siko yo olingi sana siko okomi kocha donc l'état okomi ko kumbela ngo ndige mutu olo basoki ndenge ne non ezalaka te peuple congolais siko bomoni ke bozolo ba mwana tshemba zolo ba boba osala eloko te mwana tshemba osala ba osala eloko te siko ye Félix na bino azanani tango siko bakangie bobaluki susu o bakangie pona nini asala eloko te o bokanga soki nani boka donc mutu na mutu azali na dossier na ye o bokanga soki kan mais non mutu na mutu azali na dossier na ye mutu na mutu akokanga pi boyeba ke Félix Antoine Tshisekedi mutu akangi mwana tshemi te Félix Antoine Tshisekedi mutu akangi mwana ntshemi te ezali police eko kange suite ya batu bomoni ta bakanga ki ba voisin ndenge basepelaki te ba voisin ndenge basepelaki te parce que donc akomi ko disposer batu tout ça et puis ndenge bakangi boy bomoni siko que vraiment donc mboka na biso ezongi penza na ndenge loge bomoni mutu ndenge azalaki ndenge na sali batu na lera kanambe bakanga mwana timba bwakaki kuna na prison makolo bomoni makambo elegate mais siko avec Félix Antoine Tshisekedi présent au penza donc ya mwana poto wa yebi ndenge makambo azuma na temi bamoni ke makambo muso azolo ba wana eza bilo bomona batu muso ba tambola na mukilibo ba sala ba kiole bato maboma batel babi non muto avant kende prison bien kende il faut akende nanu na hôpital ba kiole ya bato maboma batala e ba kesiko bozo mona ba photo bazo examiner ba soki ndenge nini parce que auto mona kate obomukutu mutu mais otige mutu akufi mais police tango ya ba okene na batala osoki mutu no eza bien avo boma mutu wana eloko ni elekene mutu no osoki ba moni kozaki kiole kepebo siko Félix Antoine Tshisekedi pezo zomona ke mboka na biso ezongi sikete zaki ba memi mwana ntemi ba memi yete na boloko akei na scène pepe et puis batune oyo bavandaki wana bokomo na ba image bavandaki wana mbile zui bango bakangisi bango batioli bango penza ba bisi ya l'état et memi bango na ba village na bango tika bozalaki botala bino moko na ba image. Président, où est le président? On peut communiquer ici. C'était ici 2 heures et des heures. Quel est finalement le compromis que vous avez trouvé avec le général Kassongo? Bon, je vais résumer le compromis.
Quand nous sommes venus, nous avons trouvé qu'il y avait des femmes et des petits-enfants, et puis certains vieillards. Et vous savez que nous sommes là depuis très longtemps. Ils sont entassés. Vous savez que nous vivons une période extrêmement difficile où cette terrible maladie sévit dans notre pays. Et l'ordonnance du président a exigé qu'on ne puisse pas réunir plus de 20 personnes à la fois. Ils sont entassés avec le risque d'attraper cette maladie. Et le général avait d'autres préoccupations, nous l'avons entendu. On a fait plus de 5 heures à l'attendre. Le compromis est le suivant. Et les femmes et les enfants sont libérés. Et certains adeptes qui n'ont pas de lourdes charges sur eux, ces adeptes-là seront libérés. Le bus qui est là, dès ce soir, le bus va les conduire dans leur village respectif. Donc nous ne resterons ici que ceux sur qui pèsent de lourdes charges. Et lui-même, notre frère, Manassemi, est allé à l'hôpital pour se faire examiner. Donc il y a une réquisition à un médecin qui s'est déplacé, il est maintenant à l'hôpital, on va l'examiner. Donc nous allons suivre les dossiers parce que le dossier est maintenant transmis au niveau de l'auditoire militaire, parce qu'on a attrapé des armes dans son domicile hier. L'auditoire s'est saisi de la question. Et nous, en tant qu'élus, parce qu'en venant ici, chacun de nous a trouvé parmi les membres des adeptes du BDK et les frères de sa circonscription électorale. Donc nous sommes impliqués au plus haut point. Bino mango bomoni respect peuple oyo président de la République azopesa peuple na ye bomoni tala batu bakangamaki na bamboka ya musika président affrété avion ezongisi bango ndenge basepeli kala yo ndo kangama soki na bamboka musika olobake peuple donc gouvernement ozoba tundo yo nana tindo kuno kufa soko kufa kuna ozomona ndenge peuple komi kokoma respect. Parce que le président a représenté à Zubango, Batili Bango, Babis, Zungisi Bango, Nabamboka, Sika Bazalaki, entre-temps, Moukonzi Nabango, parce que moi, on a 5 minutes, le bateau, le bateau. Azani, du tout le monde, gourou, gourou, il y a secte, Moko Boy, bateau, il y a un homme, Batunde, Bazana, Dozomon, Azali, gourou, gourou, il y a secte, Moko Boy, donc, ah, Ozomon, bateau, Bazana, Katukana, Bazo et Bateau, sur Moutakoti, Naba secte, Moko, bateau, Ligue Bérabango, bateau, Libandat. Moi, on a ça, gourou, gourou, il y a secte. Ya yewana za nango continue tibanini ezali mutu makamso azolo ba mwana ntemi aza intellectuel mais makamso azolo ba la bozo mona ke vraiment mutu eza bien te donc ba kotala esiko kuna soki ndenge nini makambo ezali peuple congolais totika makambo tozolo ba wana totika makambo tozolo ba toyeba makambo nini tolingi donc siko tolingi to la sabino vraiment initiative mora bien ya association moko ya bana ba koto bazara na Lille ba kenda Kisasa bazo sala penza ba action na bango kuna belé mikolo donc bazali ko sala ba masque bazo kabolela ba tezali donc association Liboke ya Senzei donc Mayala azali kuna za mwana poto ba koto mais akei na mboka na epo a aider bato donc bino mo bota na bilili ezali vraiment exemple mora suivre yango to teneki to lexango na 5 minutes avec César Ngadi. Bomoni bana bakoto exemple bana bakoto bozomona penza que vraiment donc Senzei Mayala donc association Liboke azamona bakoto akosala ba makamone koto mais azongi na mboka na ye donc toujours mbala moko ko penser na la petite Nacha Lukombo azarape na Lille ozomona bana oyo donc idée bazali bana bakoto mais bazo réagir ba boule net ya bana ya kuda parce que ba moni président oyo azana azali moi na poto makambezo kende bien donc vraiment ezali à féliciter donc to marquer une courte pause bobi partenariat oblige ba partenaire na biso bazali mi balé donc Sepela TV na Romain Ilunga les grands traiteurs donc vraiment donc bolanda ba image ya ba pub na biso to tchaka bo mesana nango donc restez connectés sur cluboriginal.com. À tout de suite.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, binement Boyotolanda, partenaire Nabiso Mibalo, partenaire éternel, Sepela TV, na Romain Ilunga, les grands traiteurs, Boyebi ke Mikolo, confinement, donc, fait tes alités, Batumsou Bazo Kama, mais Zali parce que, donc, na retour, il y a Mama Solo, donc, étant confiné aussi là, donc, parce que Romain Ilunga, ceux qui confiné ici, donc, commande tu es belé bazana ba fête donc comme carnet na ye oyo ya ba réception et tondi yango na siko to tika makambo po kaka bo benga déjà bo aura déjà ba contact bo ba makambo ndenge o banana utawa donc ce qui est akoki ko salela bino ba masolo donc vraiment to comme parce qu'à la fin de l'émission na biso mais to aussi saboter to beta lisusu c'était bo tika ko mélanger mwanda temi bakangiye na Félix Antoine Tshisekedi te police mto kangiye bakangiye parce que azali ko troubler ordre public et comité ba menace ozo menacer l'état apose lo ba question ba pesi mbongo na ngate boye na komi kotinda bato ya bazayi koto na babo mabatu bo ozo mona na période oyo Félix Antoine Tshisekedi monde entier elingi confinement bo kang mabi ozo sangisa bato belende ngwana ozo mona te ke ezaka problème bo tika ko mélanger muta kangi ezali Félix Antoine Tshisekedi te ava ba kangaye ba pesi ba avertissement ba pesi makamonyo sudo ordre public a pandi yango azo respecter le côté mais non mais l'état za l'état. Combien de fois baye na kuta ya va bakangaye ba sololi na ye général azo soane talabo azo bondela ye boina boy mais mbongo to ebisi bino mwana ntemi ba pesa mbongo na ye asalaki procuration ba pesa mbongo na ye ba pesa ye na jeep atekanye surtout siko bolingi président de la République asalani pourquoi to komi mabebo e banda président de la République na biso oyo to lingaki mwana mboka ya to zali na kanabe to zali na maka mususu donc omoni yango na kaka ba mboka mususu ya Afrika na dictature kaka fezala yango na bato mso ayene na dictature po abangisa bato président na bino azali mwana mboka azo comprendre bino aza dictateur te mais bozo ko yela makambo moko ba contre tanga na ebisaka bino président de la République wana azana Félix Antoine Tshisekedi akufa nzela te aza mwana mvama mwana PDG mwana ya ministre mwana premier ministre Félix Antoine Tshisekedi aza mwana mvama akola bien te yoka Félix Antoine Tshisekedi soka yana penza abi penza application azo kipe peuple abo bino bo saleni bon ça là est le côté parce que de Kanamba y a qu'on a goût Rwandais a aimé le côté bon ça est le côté président de la République azana akufa miante mais aïe on a monté mamalamu alingo kipe mboka azala bien bino bozali ko compliqué existant président de la République a comme statut donc il y a président donc ata longo na za président ba mastane donc avant déjà kuta comme président zaki na milieu bien président de la République azali na vie modeste terre boye bobosu mutu moko président de la République déjà zaona azali mutu malamu à part qui président boye bake azali mutu malamu so tozo yebisa bino ngo to yebi botu na bato ba yebi ba webisa bino azali mutu malamu motema malamu avantage toza nango yango na part wana susu mwana poto azana moko ya mwana poto alingi mutu a souffrir te mais to lingi nini
bakangi mwana temi te boya bozo koseka président komaka likamuke bobaluki président azosala eloko te bona boye bona journaliste wana fingi bakosala eloko te pourquoi donc bokomi na motema mabe na mboka na bino moko ndenge nalobaka boso tokoma na niveau oyo wana penza boye bango moto akotisa biso na niveau oyo ezali Martin Fayulu moto akotisa division oyo ekoma baluba boye banani boye na motema mabe o parce que bayibaki nini mais bozala bino moto bobandaki bo tilelo bozala sima Martin Fayulu bomzila Martin Fayulu ka makambo tanga osalawa boko regete Martin Fayulu bozila makambo kalatawa confirmer sila boko mona Martin Fayulu makambo tanga oso bozela ka toloba makambo belete boko mona ke Martin Fayulu aza moto olanda te division ekota pona ye OK soki ezalaki ndenge wana te mbele masolo ezalaki te docteur tika mwana ntemi bakangi ye na police a troublé ordre public ba menace a commis kotinda rébellion nete komi okunda soki salami boete tuna base ina kokata ngo communauté république makambo ne kozala et kozala te donc peuple congolais pardon to yeba makambo to lingi to zali na chance belé to zu présent lokola biso ba payer belé bazali ko envier situation na biso vraiment bozala calme bo pesa confiance na président na biso ata olingi président na biso te soko critiquer critique ezali normal okoko critiquer mais makambo azo sala po na mboka na biso ekotikala po na mboka na biso donc lelo to komi vraiment na suka ya émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, observations, même critiques. N'hésitez pas à me les faire remonter sur notre compte YouTube ou sur notre site internet kleboaoriginal.com. Ce que tu as comme suka émission boyebika ke base to tika kayangote base to pesaka bango bambote donc to bossa na jamais base parce que base ya mutu ezali na kati ya masolo to banda na petit na biso Gigi Chibangu donc merci à trop yo to bossa na yaote parce que batu mususu na mukili okoza na ye ozumbeba ozate obando za na epe abosanike obando za na donc oyo nyoso to salaki tokobosa na raté jamais na honorable na biso député indéboulonnable Ziko Mayele et Sika Kei donc Ziko Mayele vraiment à Monica Zagi na petit na ya bien donc Gigi Chibangu merci à trop tokobosa na raté na kati ya 5 minutes avec César Ngadi donc topesa sikoyo mbote na Shai Mukenge Shai kuna na kati ya Nemour mon voisin to bungsi mutu na biso Shai Mukenge Shai donc vraiment yeba ke mon voisin na robosa na auto mona na ba photo moni Jo lui il a fa bateau là donc na Otis donc na mona po cheki ba commentaire donc Mukenge Shai wa balengela oyebi kaka donc vraiment yo za mutu na biso donc mawatro confinement kaka soge sili toko monana donc merci à trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, si on a les États-Unis d'Amérique pour nous repasser Richard Mbouloukou, Bambote Belé, donc merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours on a 4 États-Unis d'Amérique nazali kopesa. Donc Mama Social Niki Nyanga Bambote Ebele et Sikayo zali kona États-Unis d'Amérique na tikali toujours on a États-Unis d'Amérique pour nous repasser José Mvemba Bambote Belé na rale kuna na Caroline du Nord. Donc merci à trop na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi, c'est la fin. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Tokobiki, ça a été Aouzwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père, Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce mokonzi a bandi ko détourner bandi bako. Le toi tu crois que balandi wana bazani. On n'en a pas quoi. Nous y avons cru. Mais ce que mokonzi a lobi abi bon likamba ko pona au salango yo oza mona mai nanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Dicen